Migolo ba mère ba zongelie. Ba mère mo ba benga epsinga lobi. Ba mère migolo ba ne pas kuzu. Sala ka confiance na Nzambe na muto mokilité. Atande kona ko trahir yo. Maman to papa ko trahir yo. Muto so ko trahir. Yo mo zaka na confiance na yo. Muto mona ka muto so ke so na epsi muto likamnanga akobimisa. On komi yo. Balembi. Ah, oh ye wana bengana gatro. Abengana gatro. E koma mobali ayepa na yo. Na valise ne de bakanga. Ba mango ya oyo mundela saela biso oyo. Ba mona susa kwa sa bilali. Oh. So hier parce que mon amour c'est que baté, ba meka qui est trop. Elle a été donnée plusieurs fois. Donne. Est-ce qu'on peut payer? Banjelu babetangonga, Banjelu babetangonga, tango na ye. Afale, bimana kati ya nkunda, asala kanangonga, na tango na ye. Bimana kati ya nkunda, Kimana kati ya nkunda tango na ye apesaka mabota Nzamba lola ye asalaka na ngonga na tango na ye Banjelu babetangonga Banjelu babetangonga tango na ye afala mundo sekia. Allô, bonjour. Lelo kaka na mpenza ndenge bo misana bana bobenga ba mama pe bobenga ba papa. Émission na bino yango ebandi papa nous pour le mariage ensemble suivez maman Eliane Nitu ngai moko émission za ya ngai muta présenter yango eza pe kaka ngai service traiteur de conseil la Providence. Toujours il y a maman Eliane Nitu pour un mariage baptême anniversaire na kanti bino mo na ndenge papa Alain réalisateur nanga ndenge zo la sabino musala onga na sala ka ya mabala na sala ba anniversaire na bino ba anniversaire à mabala na pesi merci na ba marié nanga surtout ya cette année et puis na ba marié nanga ya année prochaine oh déjà ba salinga confiance bazo réserver déjà ba date en tout cas merci beaucoup na bino surtout oyo bo kanisaka maman Eliane Nitu o bo pensaka nanga o bolinga na sala bino musala na pesi bino vraiment merci bokinde na utulo ba ke alongola ka soni Nzamba lola asala kana ngonga pourquoi dans le biboy parce que lelo émission no ki sala bino lelo eza basé sur la jalousie zuwa ya biso bato bande konanga pourquoi tozaka na zuwa ya solo zuwa banda tango ya kaena belle to boité mais tout ça la ka effort to longola parce que bazuwa za na kati na biso za na kati na biso eza na kati na biso ba jalousie mal placé au monde place ko sa zuwa tout ça la ka zuwa yo bo mona yebisa bino Nzembo yo alongola ka soni Nzamba lola asala kana ngonga tango motema ne lingi tango asepelaka apesaka bana na ye akanisela biso nyonso Nzamba na préférence te alobaki na lingi oyo mingi koleka ote papa nini wana Nzamba linga biso nyonso tu to mona kutu na mokibabi soko boti mutaliboma zala na ye poza mwana yo oboti baba zala na ye oboti kizengi zala na ye biso ba bon combien de fans Nzambe papa na biso oya kela biso asa na préférence te abate na lingi mwana poza mulai po yimu mutasali ya za mulai abate ki ona lingaka Eliane poza munene po yimu mutasenga na za munene boy alubiti ke o nalingaka wana po aza manke yemo mutasala manke wana Nzambe na biso apona kate Nzamba lola linga kabiso nso ninge tozali ya bomoni kile na zo yebisa bino kake alongola ka soni asala kana ngonga Nzambe ya lola apesaka mabota apesaka na nyonso mpe ma bomo ikaka ye tolala tolamuka eza pona ya linga ke tolali et puis ala musibiso lelo na ngelo balikambo etali zuwa jalousie na zu ba pele belé par rapport à la jalousie zuwa na biso ka batuka ndenge Nzamba sala biso boye ndeko nango mona ka ozoleka na nzelo monika moto sepelte odongoli po asalioni asana lelo kote
ka po sepe na ye te zuwa ka esali yo po ta mosaza mwa mulai koleka yo ta mosaza mwa nzoto mike koleka yo za mwa bubul mwa munene obike non ye lokwa za mwa mukebo esali yo zuwa ubi oza to te eza mabe ndenge na loba boy eza na ba mama moko abengi nga na passe na motema na kolela nyonso to abisenga bi mama nitu na yebike batu mingi bataka émission ya papa nous pour le mariage loko bataka émission papa nous pour le mariage mama na problème nanga olobelanga po na yebike ekoleka batu bakoyoka batu mususu babongo na sima makambo o nga na ngina yebisa yo nga bi mama loba mama lobi abi ah bandeko ndenge tozoloba tozo okende église mikolo nyonso kosambela kosala boye ba jeune prier mais pourquoi la jalousie pona nini zuwa bandeko na ngai zuwa eza mabe eza satanique pona nini kosambela ta nzambe te toli kokende ka na église nzambe pambolanga nzambe pesanga boye pesanga libala pesanga mwasi pesanga bamapasa pesanga boye mais tolobaka mpe nzambe pesanga bolingo longolanga zuwa mokoto koma mpe na bapriere abonke nzambe longola zuwa na motema nanga pesanga bolingo nakokolinga bato oyo osali ekozala mpe bien mama moko ayebisingaki na église epai asambelaka libota na ye esambelaka na ye na bana na mobali mama musuka na kati église azaka parmi ba mama ba evraka na kati église aza soki diagonesse soki mosi ya mosalika ya nzambe mama wana na kati église jeune fille mo za kati église nde boyebika bana biso ya ndeka babaka tabali ko bena mulaya singa na yeo tabake na musika te soko zuka nzete nanga o linka taba ko liaka matiti o eza awa alors na kati église batu pe balingana na mingi kaka bango na bango ba jeune balingana bango na bango jeune fille mo na kati église jeune garçon aligné na kati église tant jeune garçon aligné aki ko yebisa mama na bango mama tala jeune garçon boy aligné ngai ah jeune garçon aligné mama eza sérieux alinga pona ka boye boye te mama alinga pona libala parce que alinga balanga ya solo biso pe le kwato lingo bomba munoko te mama na telemi aki sa mama soki diagonesse ah moy moni te tala kutu botozo ka kombo kaka taka Pierre to lobela tozo kaka Pierre oh tala kutu Pierre alinga bala Madeleine ah bon Madeleine ayo Pierre alinga bala mais ça bien et bonne nouvelle quand même ah c'est bien ah mon azili bala ba bala bandeko vivre mieux c'est vivre discret tala mama place ye moko aluki likambo mi bendeli satana ye moko parce que l'apparence est trompeuse au monde ka elongia moto zo mona mo yebi oza kati na été l'apparence trompe ya beteli moninga comme quoi que mama tozane na kati église lokola mwana lingi mono yanga na betele lisolo mama wana telema mbala moko kende pa mama mwa mobali ah bongi bobala Madeleine mwana ana mobulu mwana nazaka moi c'est Antoine yo yebite azaka pe moi ça ya Jacob ah ya solo mwana wana mama bombanga ye ko bimisanga te mama diagonesse pona nini zuwa ya modèle yo mama pourquoi ndeko nanga pourquoi mama zuwa ya boye oyebi ke bana basi bazana kati ndoko bazana ba église balelaka mabala mwana mwasi azovana ka nzambe pambolanga bobi ke ba jeune fille balinga mabala mingi eza lokola biso te bon génération nanga kutu sava pona na mto ba quarantaine eza lokola ba maman abakala te o bazalaki ata vani na mobali ata 10 ans 20 ans azaro sutuka libale sali 25 ans sikoto comment régler cette situation papa zobala nga metala ba anene so avandi na papa baleki te poni mama za kimisa okangama mais ba jeune fille le baza éveillé bango za ke soki mobala zué angi mobala me maina mairie mobala sa makambo na église ba vanda bi à l'alliance na bike dans marié mais mingi ba mama kala ba komo ngile ko bala zobala déjà ça au mona bana basi ba bandi ko bala ba koko bangi ba banda ko bala mona mama siko atemini ni ngape papa la tsanga voile na kimobange bana lelo baza posa mabala bino mo bokamba bango na ba église bomonde bana balela mabala metela mama diagonesse nenga ki koloba na mama ni na ko sepela bakende ko ebisa ninga pona mwana yo te mwana na yo abala mwana te mama diagonesse soki ezaki mwana na yo mama diagonesse est-ce que ngoko telema olo bake non papa ko bala mwana nga te po abimaka na Job abimaka na Pierre abimaka pe soki na Juda est-ce que ngoko loba bongo pona mwana moninga zuli bala mama yo sele jalousie oyekele zuwa pona nini pona nini mama pona nini motema mabeti na niveau obiso ba congolais pourquoi motema mabe ya boye ata kutozuwa ngo mama na ngai oki ko bebisa libala ya mwana moninga kuno ki ko loba makamo mabe belebele mwana mobali pe tant mama yebisi ye tala kutu boye mwa mbala komona ba réticence comme ba balobi boye malchance pe parce que bato pe ba sa église moko eza ata mama ata soko yebaki
ata soko monaki etalio na nini foke ndeko bebisa libala mona moninga yango ta musu toluka mapamboli tozo mapamboli te mama motema wana ya likundu ya mabe wana pona nini ndengwana pona nini okela mwana moninga mawa te mama pona nini mama yango ndeko sona bino lelo likambo ya jalousie motema mabe to tika motema mabe to tika zuwa eza mabe zuwa eza malamu te mama siko yo okei koloba lisolo mwana moninga libala na yebanga bakende kobala ekufi obeti maboko osepeli yebisanga siko na miso nzambe oyo osalelaka o diagonese opambolami to pambolami te mama olinkaka ya yo babalaka pa na yo yo sepela yo balisaka ba oya yo osepela obalisaka ba oya bandeko na yo osepela biso to balisaka siko yo moninga palinga balisa zuya ye pona nini yo ke kopanza pona nini yo ke koboma ye pona nini yo ke kopanza mama nyoso to sala refuta maka aw lelo tongo ke kopanza libala mwana moninga okiye pa babokilo na ye tala boye baza boye esali boye ezonga ke mataki o nyoso livre tout o yo ba page nyoso livre yo sanini obimisi est-ce que penser na bana na yo o penser na bakoko na yo o penser na bango te o penser na bakoko na yo te balobi tina 4e génération yo sali boy ba no peta muso ba kofuta ngo soki bana ba futi te bakoko no pe ba kofuta ngo mais église ko kenda osani ko kenda église te so muto monki oza muto akanda oza muto mutama bo jalousie pona nini bandeko ba baiser ya jida olingi no mutu te soko ko pesa mutu mo te ko pesa ete tika kaka o mona muto moni mutu ngo pesa mikolo boni tango yami mutu ta kuna ndenge ochela ko zo mono te yo zo pesa bizu boche dozo pesa mutu bizu ndiko azoka déjà solo mais mama batindi ote ko pesa te ko pesa ka ba baiser ya jida botika ba baiser ya jida eza malamu te zuwa eza mabe eza na ba domaine nyoso wana na biso bino soko mutu apanzi libala ya mwana moninga mama biloba loba pe to tika to keba na biloba loba mama lisolo na yo bomba yango na motema mama kufi kendo betala ngo ta toilette surtout lisolo ya bénédiction ko betaka yango te mboka o to yeza mboka moluka biso so tuto na kata mboka to ye ko luka eza ka bilanga eza munene mutu na mutu ala na kotene ba jalousie biso so to zo mona ngo atala ba musa so to sa ba service traiteur bo vanda kana bele nga mona za idole na bango bango so bavanda kana mozu bele bazotala mamelene asaki charité wana ndenge nini lelo ya titenia ndenge nini eza ndenge nini ekotona lelo achango ndena sango tango yepa ovanda selengo tango zo client mo nakana okana papa mamelene po obandi obomanga mais yo zo bomanga yo mto vanda ka matin midi so otala nga mais tasko zo boma pa ba client tango so ko boma bongo congolais pa bomba tango congolais linga kali kama mabe oyebi kutu nakende ke pa intel tala kutu la ba boye pona yo nyoso la nini jalousie omona moninga Congolais a fongoli moi les gablons awateka mo banunda na ye o mona congolaise mususu tongo yebsebi les gablons za de comme ça congolais na ke sani nango ya nini nango na ke nanga pa chinois kaka pona zuwa kaka o boyi ko kendo kota 1 centime pande kono congolais o kendo kota ngo pona chinois pona motema mabe futa kateza mabe bande konanga motema mabe futa kateza malamu te to meka ko changer mais tout ce que nous sommes pour une église tout que n'a pas église ko ça nini. Pourquoi chaque jour qu'il y a église? Na tongo qui église, na pourquoi ma bonne de ba maman, veiller ba maman, veiller cela qui boit, zonga qui boit. Mais monter maman be on nous ça la jalousie nous ala kana ngomuna ngote ke za instrument Satan. Zuwa ne sala uvanda kana na motema. E nyongi comme le quoi le binango ta Christ boa ba tu me mitema mino zo ba nyoka. Zuwa vande na kati baby sur motema baby sur motema. Alors ko kito kamati exploser bimi sango libanda. Ko kende église te pour surtout que église faut to changer. Nzamba lobi boya pana nga lolenge bozali mais botika la ndenge boya kité. Et la question que to changer, so ko bi ko amuta jalousie. Tant que pas Christ changer. So ko bi ko za mutu ya kanda, colère le ko so ngi flara elongi boy. Tant que pas nzambe changer. So ko bi ko kabaka te. Le ko pas nzambe. Bible beteze ya muke liana baninga. Changer. Ba maman ndengo bota ki mwana moni pasi ndenge pe mama na pa bota ki mwana moni pasi sepela ka po yo balisaka tika pe baninga pe babalisa bazwa pe sengo yo zwaka babenga ko mama na marié mama baninga pe bazwa esengo wana mama pona nini mama mutu na mutazana motema ne mutu mutazana ninga sipotaka yo vanda ka bozo lingela ka mutu libala wana to panza ngo kaka ifoka ki kufa pourquoi yo linga ba panzana est-ce que yo mitali est-ce que la libala na oza bien tu es vraiment digne d'être une femme mariée est-ce que vous êtes une femme exemplaire oza vraiment exemplaire mutata le penza tala bien nga penza fana exemple la mama ona mona ke boyna mobali na azala ka boazaka est-ce que vous êtes vraiment exemplaire mutako sa conscience na été conscience yango moko e jija kabiso mutu moko sa conscience na sa moyo azate o mitali obiki avant bando condamner avant bando ko accuser baninga yo mitali o moni penza ko za parfaite
eza bien te, ce n'est pas bien ba maman. Eza malamu te. Est-ce que boyebi bato bamibomaka mpona bolingo? Nga na yebi na quartier nga pa na kola na mbinza na Delvaux na point sala lundeko moko ya mitumba mpona bolingo. Amitia pétrole apelisa moto na nzoto na ye mpona bolingo. Parce que libala na bango baparents bazali ko approuver yango te. Loko baparents bazali ko approuver te, amitie moto, amitumbi moto mpona bolingo mama. Bolingo ebomaka. Tala siko mwana ya bato oyo panzeli libala, mwana komi malheureuse. Mama oyo kendeki ko abetele ko lisolo akomi malheureuse. Ete ape ba mama, ete ape biso bandeko. Secret ezaka kana yo moko. So oza likambo biko oyo koko pourrir vie na nga. Bombango kaka ko yebisa na mutu te. So mo oza likambo koko pourrir vie na yo bandeko koloba te. Ba anglophone balobaka don't trust anybody. Don't trust anybody. Na français lobi ne fais jamais confiance à quelqu'un. Kosa la confiance na mutu te, sala ka confiance na Nzambe, na mutu mokili te. Atande ko na yo ko trahir yo. Mama to papa ko trahir yo, mutu nso ko trahir. Yo mo zaka na confiance na yo, moko mona ka mutu so ke so na ebisi mutu likamunanga akobimisa. So na ebisi mutu likamunanga akobimisa tala siko. Mama sepeli na betela moninga na nga lisolo parce que mona zu mobile ba okendo bala ya tali nani. Akobala ete, mona na kobala te, oki ko bebisa libala bato ozandoki. Eza bien te za malamu te tutika mutema mabe. Maman ozotala ka lelo, o se pana est-ce koyebi avenir? Avenir abana na opo yebite, ya bakoko no po yebite. Otali yango te mama. Pour toza banzambe te le lendemain appartient à Dieu. Ya lobi to yebite. Totika motema mabe, totika zuwa. Soko moni ndeko na yo aza awa, atongaka bilamba kendo tongise pa na ye. Soko moni ndeko na yo ateka kaza na mo boutique, kendo somba biloko epa na ye. Ata pourquoi motema mabe? Omona moninga na benga tena ngo il peut se rappeler quand kabala na bango ti yani na ki traiter ya boko mocha ba makam na kata ba benoir tozoma ba makabo tina ba kata ba benoir kuna pona nini parce que eloko ngo pozo sala oza no pe compétente pona osala ngo oza tu n'es même pas doué, tu n'as même pas de matériel mais na sala ngo ka pona motema mabe po moni ki intel azo sala ngai pe na sala osala na ninga motema mabe tande bakangi photo na kata benoir oche makayabu biloko bato bakolia po ebosukola nzoto yango ki ko cha makayabu po nini motema mabe za musala na ote eza musala na yo te mais tellement tu es une envieuse zo ko envier muta sala kango yo pe fo sala voilà comment tu vas makayabu na nini na kata ba benoir ce n'est pas bien za malamu te donc makamna zaki nango yango ya kopisa bino lelo ba jeune fille so za likamuna yo bino ba jeune fille bo ba fiancé tango na makamuna yo ba ko ribisa pe mutu te pona zuwa o mona boy petite amina o soki pe fiancé na yo akomi ko repousser yo akomi ko sala bozo e bate kaka bato ba yebi ba mutu bakiko ba makamwa mabe ba mutu ko ko sala tuka pona yo o sala nini o balate bana basa so balingana ba mabala mo ki azala lesbienne ba bisexuel kutu bazali azakana mobala bimala baninga basi azakana mwasi abimaka na baninga mibali po yebaki balinga libala pourquoi tika na côté moko te alingi asala côté ne surtout mibale mais eza lisumu eza bien te alors le na ko sona bino pa likambo etali zuwa na motema mabe ce n'est pas bien totika jalousie totika motema mabe eza malamu te soki moninga azui sepela yemba ta sœur nani sepela na oya moninga po soki oya ko yemba pe na yeba te lingi mambo yemba ngai oui, mon groupe n'a pas de meilleur que le ay maonde ni sema nsa sepela na oya moninga po tango kokokisama bako sepela na ngo voilà sepela na oya moninga oya pe tango kokokisama bako sepela pe na oya yo lipamboli ya moninga so moninga pambola mi aloba nzambe merci ngo pamboli ndeko nanga mwasi nzambe merci no pamboli ndeko nanga ya mobali kozala te so moninga za pene no pamboli ami yo ka motema mabe tango ozoka motema mabe ozokanga pe banzela na yo moko ozokanga mapamboli ya ba na yo ozokanga mapamboli ya bakoko na yo et voilà makamto na kina ko na partager na bino kola lelo yango wana kona lelo na kanisi ke na suki na bino wana bobenga ngande ngai bomesana ko benga ngai ndenge to soka na téléphone to ko solo la merci na bino to bozorata na bino pona olanda émission papa pour le mariage ya maman Elia Nitu émission na ngeza pona ko bibisa te mais zalaka pona ko bongisa na biso ya bino toujours ezalaka na pona ko préparer ba fille na biso ba na kasa banda kwa mabala la fois passée na ce que émission sur la propriété na moni ba fille ba répondre positivement ba sepeli ba bi maman en tout cas nzamba pambola yo maman to lingi yo mingi to sepeli na yo na lobi ke ba linga mingi ba sepeli na nga après ce ko bozo ba commentaire ma bebo chapo na nini pona motema mabe na zuwa te boko pambola mate apo bando chose comme kama mabe boko pambola mate bakanga lipamboli ya mutu te c'est Dieu qui bénit nzambe nda pesa ma pamboli muta mokili te bible bini quand il donne en abondance apesa kanzambe
alongolaka soni nzamba lola e asalaka nangonga na tango na ye banjelu babetangonga banjelu babetangonga na tango na ye nzamba lola alongolaka soni apangusaka bapinzoli na biso soki nanu le panier circule encore ata soki nanu komi place oza te yebake na grâce a nzambe ekokoma ata eumeli soki nzambe alobaki sara botaki na age nini mokolo azoki visitation baange abaki na asekaki to babeki yo kobota aseki abi ngai kutu nakoma na nga boye tata na mama kutu baje wana esesila nango banda kala ngai nakende bota mais leyoki nango na plan ya nzambe ti nzambe asalaki nini apesaki Isaac apesaki ye parce que asepelaki ezaki moment wana nzambe alingaki kopesa bina moment onde na kopesa yo ndeko nango ozolela ndeko nanga babomeli yo libala kolela te tikela so maboko ya nzambe kozongisa mabe na mabe te nzambe alobi bakobundisa bino me bakolonga bino te ata moto azobundisa yo mitika na maboko ya nzambe loba nzambe nanga bundelanga bitumba ya mo epe ya butu po epa ya nzambe elonga ezalaka nango kaka epa ya nzambe tolongaka na biso kaka kozongisa mabe na mabe te po basalinga boye nga mpe na kosala boye kosala na yo te il y a des instruments de Satan bamesana kosala kaka bato mabe kosala kaka bato mabe kosala kaka bato mabe mais boye bake bango mpe sukasuka basuka kaka mabe basuka kaka mabe te maman yo kamusinga vraiment kamusinga maman libala bolingo en plus faut que jeune fille wana déjà ndenge balingana ki wana déjà basi baleki déjà nini mboma déjà bien que ça malamu te baleki maman elenge libala yo yebi maman ndenge zalaka kula na lipeka muninga ndenge azaka langa boye maman nitu na lipeka mfumukanda soki ponyo zoko tona besoin oriete o teka lipeka na mutuka na lipeka mfumukanda yo ka ponyo bandi Afrika pongi penza ziyo penza ata ngongia sio zo yoka te mama yoki ndo bomela moninga ndenge wana pona nini te mama diagoneso en tout cas ngai soki na beke église na bino te mama pasteur ba mama bo ifo botala ka bango pona nini ndenge wana mama libala ezelo kwa motuya pourquoi motuya so boti mona zo calculer zo ba non mikolo bandi ko poussa na bambula mwana nga fasa nini mwana nga fa bala mwana nga fa bota tala sko ningo freiner vie ya mwana moninga tala ningo mama libala eloko motuya tala kutu banda kala tozana nukutu bala mike tozoka nani misi na biso moko azomba komona so nani komo na bosa nini mwasi ata aza na mbongo kasi soki aza na mobali te ezali susi ya mikolo na mikolo ozoyoka mama mwasi ata aza na mbongo ata kotakata ata aza loko asanza aza na posa aza na mobali surtout ba jeune fille na biso bazokola so komika na 20 ans 21 22 akomi na posa libala makasi akomi vraiment na posa libala makasi mama oyebi pe basi pe bazé belé na mokili basi bazé belé mibali baza moke soki déjà mwana bato so azuna grâce azungolo na ye mama yo kaka oki ko bebisa ka ngolo mwana moninga oki ko bebisa ka ngolo mwana moninga mama pona nini motema mabe ya nde mwana motema mabe futaka te mama pona nini mabale belé kofi alcool ka ba jalousie bazuwa kaka ko boma mabala ya baninga bato azuwa mona ka bato na mibale baza bien aller ok Roboma oye Bonnie ça va non mon au calé tu vas ça va bien ça va et toi non mon au calé Nadja Nadjali Nadjali ça fait longtemps on est là je suis fan de tes émissions mais ça se passe bien c'est vrai ouais. Félicitations na télémain pour moi c'est le bateau bateau respect bah oui monia bateau respect parce que on a mobile so ka zaka mobile faut zaka ya ko téléma kaka faut za vanda te okanisinga okanisinga bah oui obengi pete opeza il va bleda ouais mais moi je suis du bled moi je suis du bled quoi je suis vraiment du bled okanisinga bah oui oui pour celle bien CPL pour tu là ça plein émission émission moi jalousie bi que maman moko bomeli mwana moko libala tikolo ba maman et tout maman ngona maman diagonesse bomeli mwana moninga libala moninga betele kali solo ke mwana nga ba ko bale na tel kana kati église maman kende ko yebisa mama bokilo wana oyebite mwana wana abimana Pierre abimana Jacob abimana batana église msuko mwana wana pona za kwa komba ba disciple les 12 disciples de Jésus banani
Badiacre. C'est que Bajab, c'est que Bajab. Banane, frère Jean, frère Josué. Bango wana. O abima boy kuna peta baki ko beta biso bika bino mibali bolinga atenzela wana mutanzo le ka tala ka. C'est ça. Oyebi que jeune fille ba le bébé. Un soloti. Maman na benga bité fo sala émission. Yo mo pesa ki na sala do moins té. Donc jalousie qu'on a la jalousie de Kambazo. Parce que les Camerounais ont problème nango et outil les lotés. Parce que même dans l'église et comment que donc samedi prochain liba les ali. Oya ebi likambo. Allo ba avant. Les as ko bango mo peut pas pasteur ba un problème. On a dit bon peut pasteur ba ça ba tout ba benga déjà ka moite. Oya ebi likambo. Oya ebi ke no mo ko peksa liba loyo. Allo ba. Au moins après sikoyo et netisko ba diacre wana mère wana sko asasko parmi bato sikoyo ponga sko na comme ça de film mère wana sko yesko parmi ba songo tobo ya environnement alinga te logo sko evanda exactement esko mero mais moi no ko balate kasi yango sko esenga pe na ba jeune fille faut bazala préparer bongisa déjà non jeune fille za faute na été eza maman na ye moto abeteli maman diagonesse li solo maman diagonesse beteke na pambola mi ndeko na ndenge ni kasi mwana ngai intel mwana saka na protocole oya mobali azoke ndeko bala mwana na ngai vous comprenez est-ce que mwana wana pas moi ça zala na ba antécédent mais à cause la na ba idée bien mais ba intention na ezala kinini ba antécédent na ye mais likamongos ko bomimbo ke nini quand la église moi la azalaki na abima kasi le roi zaki na Pierre bongo ye maman na ko ayeba ke mona zaki na Pierre faut kaka ke ndolo yango lobaka bible elobela biso celui qui trouve une femme trouve le bonheur do bible reconnaître que na mwana mobali c'est un chercheur bana biso mibali to ba chercheur parce que avant que aya ko trouver a lukaki amekaki so yo mwana mwasi kolinga te ba mekotro luka ba mekaki omgola liboso bazwaki yo kendaki so ye parce que mwana mwasi kebate ba mekaki est trop elle a été donnée plusieurs fois donne est-ce que qu'on paye tellement qu'elle a été donnée elle qu'on paye ba masolo sko ba dodingo wana sko yo ebimi bon c'est quoi on a mère wana c'est quoi ya nani maman de gonesse et c'est là on a quatre jalousie pour il ko la balisaka à limite baninga pe baba batabongo baza il ko balisaka ba jalouse baza asa balisimi ça to na église ce ko bana musuba bala teka yaye le ko moni nga bala ba jalouse basala bango pona élévation bato pour ba jaloux ba ebeli na ba jalouse ya ba biloko moko basala bono ba pat mo ela mai ba herba ça pon samba basala biso na nini te na babena oni argile sikoyo bato ya jalousie basala bango bazalaki mai sikoyo bango mosala na bango eza wana shindoro korobo kimisanga inspiration yondo boroshondo d'accord ok il a répondu papa Mfumukanda c'est le père oui papa quoi Papouche mon chéri papa mon papouche vraiment oh il vraiment ta vision ta vision vraiment dans son tir papouche ça c'est quoi na fond la porte papouche à côté voiture c'est le perestroïka qui arrive c'est lui s'il te plaît oh aliga na continent ça me olu gena problème shindoro koroboro lisolo yo est-ce que tout le bilan ka lembenzal et ça la bato mosusu bango basala bango nengo basala bango ye mosala na au monde ngate mingi basongi ba force akate songi de naissance et puis ba la fière nango un songi au monde ye au sentir na essence na ye et puis ba la moi au sentir pe na miso ba beta miso donc ils veulent tout comprendre non et puis baza ma casse d'information en renseignement basongo tobo. Donc ce sont des gens batou basala bango mais pas tende ezalaka ya mai mais on comprend basongi baza on sentir baza à l'est on sentir gas place batou baza en luka yeba Eliane on mbala Eliane zakamulai kala kamulai mbala Eliane ngakutu mutatuna donc moi papa mkroni ponde okumisa ka ye yo za na besoin au télémission te siko wana siko bango wana c'est ça siko basalama mais nani
nini basalela bango argile elaka mai so bazaka leste buta songo sentir ye so akomi place Maëliane o mati comme ça donc bazaka leste donc ba pe sir na bangote so eza lokola ba mère wana eza sikoyo nzambe basalaka tout moment nkolo basalaka moko débat na Satan moko boye Satan bia tala libala kasi yango wana te nzamba mwana ngana obala Satan nkolo wana ana ba antécédent nzamba bi non a changer yebe Satan bi te ana ba antécédent Satan ba mo récupérer ba songère na Satan ben ba songère kotsa ba biloko po ba songère ba bata Satan bien sûr beaucoup de biloko lokola nzamba on dimate ke libalo esala mate boboaka ba semence ozo ba songère sikoyo koko papa na bango Satan tidi bango ba yes ko rapide mama mwana wana abimaka sina oyo abima ona oyo etalio na nini mama papa lobano na est-ce que soki ezaki mwana yo obeta lisolo bongo. Non. C'est quoi yo? La place où on a pu mon bal, il faut savoir que tout le monde a un passé. Exact. Papa le bal. Mon passé. Papa mon bal est ton. Pas ton yaya. Ni ha. Pas ni ha. Tu fais na meilleur là. Pas ton. Oui, c'est évident qu'il y a des gens qui t'ont passé na été. Mais mon temps t'a passé na. Moi et la plupart des femmes quand bazobala bazala a décidé ce qu'on a bala nanga. En tout cas ma Thomas, Pierre, Alfonso, j'abandonne. Ouais. Au moins, on pas cotipé na nini na WhatsApp ne m'appelle plus parce que je me marie. Voilà. A bloqué. Je m'appelle plus parce que ayebike elle a eu a passé mais c'est quoi zo zoane décision à côté. Ce qu'on on appelle c'est quoi Julien bala bato zu atro. Era yego yoga li solo na dernier minute. Thomas Lekawa. Frère Thomas ndenga lemba ndeng. Allez, oyo comment ça va boum. Non, Eloé Salamat. Ok, accepte ta femme n'enge au Azali exactement. Au coutelier de que Azad des vierges. Na bien to que tu musique té. Talaka Macron quand au président. Maman on a Tom Macron. Ah masalanga té. Na mona bien photo. Masalanga. Ya va bien à Calais. Ah oui, il va lingala. Alors moi lingala ka. Bonnie. Saviar. Donc alors moi lingala muki. Alors Macron Atali. Mero ana vision. Voilà. Ayeba ke za le loko basalela. Mais ça toi? Te ayeba ke loko basalela. Basalela mingi. Basalela mingi. Mais akotshene ka idée. Oui. Alors neti ndeko na nga wana falaki ero yebike. Moi si azala ina passé. Zoa passe soki bolingo eza. Vous savez, quand les gens parlent des choses sur les gens, faut yebaka côté na yo fondeur nango yo est-ce que ngana lingi na ka moi si nga malgré passé na est-ce que songi il faut ya ko déstabiliser non ce qui a mon que il pouvait aller alors continuer loba yepé azalene prêter en tout cas ndeko yepé na sepeli au sentir que moi mutu sala nango mutu Macron Macron bengai Soit à tout le non, Moutounanga. Moutounanga. Donc, comme le quoi, comme président a habité sur la monnaie sous. Doye Matola, Manaba, Lembenza, Macron, commande. C'est un petit nanga. Petit nanga, master, Toko Peraka. Comment était Congolais, mon Wazaga du Corne? C'est bien. Congolais, mon Maka, Wazaga du Corne. Macron, Moutou, à Monto. Attends, c'est une campagne, petite mobo et film mobo sénégalaise. Moko ya bagarre du Corne, Aza Congolais. Nga ma yala yemake, non? Tout d'abord, c'est mon ami sur Facebook. Paf, mon ami. Mais, mon inga na vision à Congo. Donc, surtout plutôt côté trop, biso matin na vision de lobby Congo na maké, herba konzito ba miku fera lo pour époque na biso to za la peut-être biso za peut-être tourne na biso. Parce que surtout côté na français trop et sopa. Et sopa. Mais rien ni toi. So ça ba tout rare balinga mbal na bango ya parmi. Ya tika papa. So nenga na question moko. Hello esa nga soni. Te tunaka kana oloba na mikolo na obuka tabu. Na oloba.
Ya otuna. Alain Benza, na tuna ngo. Tuna. So bino basi yango ya poto. Baloka bino. Ndenge. Siko boko kalibala te poani. Ete, oyebi mutu fo oyebi. Pourquoi ovani na mutu? Alain Benza betelinga li solo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne pouvez pas demeurer dans vos foyers? Pas moi. Na bino en général. Ok. Problème na bino eza nini? Na tuna kasi eza kani boluka nini? Bon, na répondre na place à Bassi omoni mwasi na mwasi aza na ndenge na ye. Normalement biso to ba bantu na ndenge ba mama ba bota biso ba bokola biso ba la section nzela ya libala. Pour moi ta maman zo sozana na 12 ans. Tane balamba fufu to ngokena ndako ya libala, oye ba kolamba fufu. Tane bakanga liputa, mwasi abonga na liputa, oye ba ndenge ba ta liputa. Mais sikoyo na mboko yo, moni satan va na mboko yo. Na hebite basi mususu ezaka kosutuka. Basi mususu soki ezalaka ba mango ya oyo, mundela saela biso oyo. Ba mona sous importance ya mibalité. Or mobile ezaka mobile. So, on a complété. Et donc, par rapport à ma réflexion, ce que j'ai compris, c'est quoi? Moi, si Nabiso yaba Congolais, surtout Biso naba Congolais, Tokoka ko si mamonte, Tokoka ko mona, boza préparé. Tellement Congo en général, Koli n'a pas si, Tokoli en général n'a pas si. C'est comme le problème, c'est quoi? Quand la femme devient et elle est capable de s'en sortir seule. A komiko kansamo qui les a tu vois? A komiko yoka posa ko goûter le la mobile à goutaka. Aux mon place bozo ya ko baby. Tellement je suis capable d'assumer. Mais mingi ba komiko suka nini? Abali ye moko misapi na ye. Marié à ses doigts. Au moment libala, on m'a marié à tes doigts. Au bengana suko bazo ya souté. Au komi yo. Balembi ah oh ye wana bengana katro. A bengana katro. Et comment mobali ayepa na yo na valise ne de bakanga. Mais papa, mais les habits, nani bobenga oni, eloko bati ba bila. Mais les habits au plaque. Oh non. Na valise. Pas olinga mugoloko boaka, eza l'ensemble, eloko etikala te. Mobali asukoli ya bongami, era o changer bilamba, asonisa ya classé. Na ta valise. Po era zo boaka la ye. Yango siko makambo ozo mona, moni basi oyo ba sœur basi ba ko ba mikolo. Yango ba to ba jeune. Voilà pourquoi on commence à jeune. Pour nani ba jeune parce que ba jeune ana ndako libala azoma ne valeur libala te. Pour azoma ki ana na bana na ngamisato na kozoma ngwa na ngato sa. Et azoma ba mama ba ça va comment nana. Sur Brigitte ba belle sœur ma Brigitte. Brigitte c'est yo azoma ki ma bala mingo azoma ki mobile. Migolo ba mère ba zongelie. Ba mère ba moko benga nga ebisinga lobi. Ngana ko. Ba mère migolo ba na mpakuzu. Bah j'ai fait ma baby hein. Bah j'ai migolo bobo ga bosi mambala ba mère bazongi. Pour 24 ans ils ont qui pété. Biso moko mibali au bala fille au leki na plus de 20 ans aux autres comme moi kilo mais er Macron sali yango même ba jeune fille c'est bon. C'est bon quoi? Bon na sukate na katete. Kambuté aux katana. Moko ebisinga kutu. Maman il y a une fois émission parce que naza âgé à mobile de 8 ans. Il faut na pour le canal seulement que bolingo et on a agité. Bon mère ngana na tikio. OK na yo. Mbala simande to sala émission bien. D'accord, il kambuta na s'appelle déjà net au soleil ba mona au pekalati. Le ko la po bunga. Au mona na na jari. Na ja. Merci mon ami. Oui, nakasi pomoni émission na ngane côté ambiance dans na kati émission na so na bilo mais ami na ngai côté la ngado Caleb Tukebana to partager pe mon mukena et alors le ko la réalisateur na ngale mbenzazo bisanga ki maman ni tukende donc na ki kaka na kati donc à la prochaine tout monde na kande message bisa bino que le bon Dieu vous bénisse nzamba nous bénisha God bless you nzambi kalusa kuna nzamba nous bénisha nene bana betu bons bye bye. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous.
Les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso mieux surtout. Tout un semble soutien. Ah bon, c'est nos fêtes, nous prenons ma bailler et comme le roi VIP. Tous vos événements. Mariage. Baptême. Retrait d'œil. Conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman et la Nitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, nous avons un nouveau bal. Nous avons un anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Nous avons un anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, so qui back. Oh, yo, au bani ministère, nous passons c'est le premier anniversaire église. Maman, ni toi, Zali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. L'Afrique mange pareil. Regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.